Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre mamale qui voilà, mbote ebele bisika biso bizwi bino nzambalola ayeba ko pambola, ayeba ko zala na bino vraiment boboto, bondeko na bandeko na biso ya catholique oke basala totanga ba classe ya malamu ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika biso bizwi bino nzambalola ayeba ko pambola bino na mabota na bino nyonso to. Vraiment, ndenge kaka tolobaka respect na chef coutumier na biso, voilà quoi, o bazaka toujours na biso elongo basalam alaikum na musulman, voilà na musulman, toute tendance confondue, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment bandeko na ngai beau s'abonner et belé na sous les baobas la danoise, beau s'abonner et puis beau ça n'a toujours été vraiment ko cha cloche wana ya notification pour na soki na sali ba live na ngai beau za la kawana tous à la ensemble na se sous les baobas parce que ba live na ngai za la juste ezalaka baka oyo bato bapesaka nga bazalaka na besoin ya baréponse esalaka bien ke soki ozali wana yo mpe okopesa ya yo réponse tala kaka bino mpe na nsima ya caméra bozalaka mayele makasi. Vraiment bandeko na ngai sans tarder tozali mpe na live together ezali wana ezali eloko moko eya na communauté eza vraiment eya sika na communauté na biso ngai mutu na azali wana mama leki na bino ide wana euta epai na ngai ke toyeba ndenge ya kosala site de rencontre ya kosunga baninga na biso oyo bazali na pasi ya kotrouve mobali elobi te ke soki oye na site de rencontre otula non. Au contraire soki oye na site de rencontre oza mwana mwasi moko ya sérieuse, oza mobali moko ya sérieux, olingi ke makambo na yo eleka na ndenge moko ya malamu, na ndenge moko ya tokos na nzela ya mama leki. Alors bokeba na bakopi parce que tomoni déjà bato ebele babengi ngai bakopi déjà bato bapesi bango na basite oyo baza bakopi badega ekomi kosalama yango bandeko na nga oyo nyonso bazosepela basala basite de rencontre vraiment bozwa yango au sérieux parce que ezali bavie ya bato oyo tozali kotia en jeu. Alors bandeko na nga oyo aza na besoin ya kokota na live together ozwa mobali ya kimia, ozwa mobali ya sérieux, kohésite te benga la danoise voilà na 0044 wana penza ezali vraiment préfixe ya Angleterre, Grande-Bretagne, grand pays obengi kaka 0044 otie 74 59 62 52 17 ozwi la danoise na ndenge moke te soki ozwi nga te koregrete te ndeko na nga kobanga eloko moko te yeba ke na koya lisusu koraple yo voilà. Bon bandeko na nga oyo balingaka la danoise bino moko bomoni kaka ndenge nini sujet ezolobela bino ndeko na biso ya mwasi akomi koka, donc akomi koka abotamaki ndenge wana te ndeko na biso ya mwasi abotamaki ndenge wana te ndeko na biso ya mwasi aza na age nini aza na 31 ans azali angolaise voilà oyo bayekolaka ka lingala banda botama amona Congo te mais aloba lingala parce que na quartier oyo avandi quartier oyo abotami na Angola bakoko na ye bautaka Congo ale mama na ye mpe abotami na Angola ye mpe abotami na Angola donc c'est une angolaise voilà alobi la danoise na ye vraiment bato bayoka lisolo na nga likolo ya bisimbasimba likolo ya bilingalinga lelo ngai nakomi koka na age donc makolo mpenza ekondi makolo elembi badocteur balobi ke en tout cas bakoki kosala susu eloko moko te wana ekomi kaka nzambe nde moto azalaka na dernière mot ndenge bomonaka tozalaka boye nzambe nde atiaka point ata bino bato ya mokili bozoloba ola danoise totieli yo point totieli yo boye non bokotiela ngai point te moto akotiela ngai point ezali nzambe nde atiaka point neti ndeko na biso mwasi nzambe moto akotiela ye point alobaki ye akotambolaka lisusu te biso tokolandaka ke toloba makambo ekomeli ye
yo nanga ekomela biso te. Bino mo boyebi mama na bino ndenge amemaka bino conseil ebele lisolo buke wana ezali la danoise. Voilà. Bandeko na nga boyebi ki boza na se ya sous le baoba mwa kopo ya ti ya kopo ya café, vin blanc, vin rouge, tokos na ndenge moke te, boire modéré ezalaka bien. Eloko nyonso na mokili fo ezala équilibré. Yango nde esalaka bien, yango nde esalaka kitoko, yango nde esalaka en tout cas ke to avancer. Voilà. Tokende siko na lisolo tokota yango vraiment. Alobi ndeko mwasi alobi bazalaki na Angola, ye azalaki na ye kovanda na ndepa baparent, mais bakanga baka lopango na mobali moko boye aza semi-métis. Mobali wana aza métis, semi-métis. Voilà, bino mo boyebi na Angola ba métis bazalaki ebele o parce que ba portugais ba boti vraiment ebele na ba angolais na ba angolaise. Alors bango kuna métissage eza nango eloko pamba, eza nango eloko te parce que ba mélangeaka vraiment ebele. Sikoyo alobi bakangamaka lopango na couple moko, couple wana mwana mwasi wana baza preka ba âge moko, donc alekaka mwana mwasi wana kaka soki na une année kaka une année ou bien 2 ans, mais azomona ke mwana mwasi wana siko babalaka ye na bomwana babali ye je crois na ba 22 ans, bango kuna babalaka pa avant ba 21 ans, en tout cas ba angolaise babalaka avant. Alobi ye sikoyo abalaki te. Et alors sikoyo bango bato wana baye mobali wana azali na bambongo déjà boye bazali métis, papa na ye aza mondele atikele bambongo ndako ya kitoko ndako ya monene, bango mpe na lopango na bango mpe bazali na bango na famille ya bien, mais bakangama eka lopango sikoyo azokoanvie parce que bato wana baye somba lopango sikoyo ekangami na bango. Nzo akomi sikoyo komona fille wana ndenge amonaki na bavoiture na mobali na ye na mwana na bango babotaka seri wana ya mwasi. Alobi ebandaki donc azaki pena motema mande osali na pasi azoba libala oyo ebongaki ezala ya ngai oyo mpena boye age moko mokomso kaka boye mpe kaka par accident ye azobima fille wana mpe fille wana kutu mingimingi abimaka nde kasoki azobimaka chauffeur mikolo libala kwa ye ezala yango mingimingi en tout cas mpona omona eza vraiment te baza na bana misala soki azobima donc mpona omona epana na libanda ezalaka rare ko fille yango mokomso azalaki na velo azotambusa mwana ne velo na lupango après abimi parce que bandako na bango eza ba étage moko okoza mpe pa moninga na balcon obwaki mpe pa liso donc moko akomonika mona bazotala baninga mpo na lopango mpe bazali na piscine, omona mpe meti wana na mwasi na bana na bandeko ya bango mosusu bazosoka na bango na bapiscine, omona elai mosusu azotala ndeko ya mwasi azokufa na sa motema azoloba bamosusu babeta mpe ya libaku na zelo oyo mpe ya libala boye bongi ezala libala na ngai. Sikoyo nani mokomso fille yango mpe na mwana na ye na velo abimi na lupango babimi mwana balabala atambusa mwana quartier fille yango mpe mbamoko alobi nakita na profite nasolola na mwana mwasi oyo abimi alobi tantine nde bango babengaka wana soki amigo boitardo boni bien nga nazalaka voisine na bino tozalaka alobi okesi namonaka ere moso na mati likolo boye babi okeba mama wandutunika tuni mpe fiango toza na ba age nini boye abi onaza na boye ba 25 abi toza soka presque ba age moko en tout cas vraiment tala numéro nanga mpe yango oyo toza ba voisine tala kaka mwa relation ya voisinage ezalaka bien. Nzoka nde alobi la danoise nga na ntina okende kuna naolingaka nayeba ndenge nini nakopusana mpona nakota na kati ya libala wana motema nanga kaka so namoni kaka garçon na makili alipasuki kaka sikoyo eloko kaka esalaki bakomi mpe kosala neti mwa kosolola mwa kosolola ti alobi mponi namonaka mwa bato bayakayaka mwa pa na bino abi te mobali nanga asungaka bato aza na mwa agence na ye mpona eza ma reconi bato bazala neti ngo voyage okende Canada okende boye bango mpenza na bangola basalaka mpenza société mpenza agence oyo okoti badossier na yo basaleli yo demande babilo moko bongo abi eza ide moko bien nga mpe nazala na besoin un jour nakendanga France bien nakendanga Portugal bien nakendanga Canada babilo moko bongo abi ate mokolo okokisa bambongo na yo nde ka obie oyi osali
oyebisi nga na kointroduire ye mpa mobali na nga ozwi formulaire boye na boye après okokenda mpe na bureau mobali na nga alobi ok mama mwana mwasi wana nzoka kaka abandi kaka donc aza donc kaka shosho sikoyo mwana mwasi oyo ya mokolo libala mobali nalobi no nga namoni ide kozala bien yo na bana bokende na bokena faire voyager bino na mboka moko boye na mboka wana bokende eza wana bokende na Allemagne na faire voyager bino na Allemagne bokoma kuna bozwa déjà bapapier bozala bozwa kaka baséjour déjà ye mpe déjà mobali nekuti aza ne déjà aza na ye portugais et puis bana mpe mwasi mpe akoma na ye mpe portugaise donc bokeka kosinstalle na Allemagne kutu bapapier te bokenda bino kaka kosinstalle na Allemagne bozala déjà kuna boye bana bayepona nalinga bana nanga batanga na Allemagne mobali ana bato koreve bana ne batanga na Allemagne donc bokende kuna okende Allemagne na mwana bosinstalle bake baye mpe na mobali ni wana mondele pia ya meti basinstalle mpe babongisi bazwi mpe ndako na bango basombi mpe appartement parce que bake mpa na bamoyen sikoyo mwasi alobi na mwasi en tout cas obanda osalaka bava et vient ozofanda mingi na Allemagne mais ozoya mpe na Angola mpona koya kotala nga bafaire banini donc bayokanaki na bango ndenge wana mwana mwasi wana pabi eza problème te puis mobali alobi nabandi mpe kobaye nazoya nanga tofanda na biso na Allemagne yokende déjà okende kona déjà bamisisa mwasi mpe ye wana azwi mpe avion na mwana baye mpe na Allemagne basali badémarche banini ndako pena kitoko evanda tututu mwana mwasi wana ntango atikali na nsima introduire ye mokolo ya libala introduire mwasi wana fille akomi koka akepa mobali na ye alobi atala o voisine na biso aza mpe na besoin boyeboye bake mpe bakomisi ye mpe ntango kaka mwana mwasi wana voyage mwana mwasi wana soki aye na ndako ya bato abila na ye ntango nakotika na salon namoni ndenge batiaki bafoto ya bana ya mwasi wana na mobali na ye ndenge mobali afandisi ye mobali akeka abonaki yiba bafoto ya mwana mwasi ya bato na mobali na ye yiba yango abi mama ntango nayibi bafoto wana nake nango sikoyo kotravaille yango epai ya nganga travaille yango mpona mwana mwasi bandeko bokeba na bafoto bokeba na eloko ebengi derrière une photo il y a un esprit baesprit ezalaka mibale soit esprit mabe tokota na concert soit esprit malamu bokeba bino bato likambo moke foto na Facebook twa likambo moke okamati bafoto na ndako ntango oplace bafoto na yo na ndako yeba banani bakokota foto batiaka mpena bamire wana batietie boye telaka mobali na ye mama motu ayebaka kobongisa ndako sikoyo mwasi ya ndako aza na Allemagne sikoyo mwasi moyibi ntango aye oyo tozobenga oyo na koloba no mama mpona nagangelaki ye ayebi ke ntango na kobeta lisolo na ye nakoloba aye koyiba bafoto ya bato memango epa banganga nina na ngola wana baza na banganga baza na basirene bomonaka wana bango na kati ya ngola wana baza na bamami wata na ngola basi mingi wana bomonaka na bangolese wana o métisi nzoka nde sirene baza na barouge à lèvre batekaka ocheka na mbembo boye rouge à lèvre bandeko na ba biso mikolo tokombo tia na biso otia ata mwa vix na lèvre batiaka barouge à lèvre tie kaka boye bandeko mibali bakomi kolulalula yo baza na bamascara atie na miso bandeko mibali bakomi olulu na ngola batekaka ngo nalobi na ngai ate bokende kosombe mpo bino bozalaka boyoka obengi balobi bateka barouge à lèvre batekaka kuna na ngola mais yebaka barouge à lèvre wana ntango ozotia basi nini yo kobenda na nzela na mibali nini kaka badiable jamais kobenda mobali ya nzambe non yango soki oza na poto otuli soki mpo otoloba terme otuli ozokozwa mobali te bengala danoise okozwa mobali ya bien mais ezala na patience mpo
vous ébélez. Vous ébélez, ma client va ébélé. Va ébélé. Donc, tous on a la solo. Tant à ibi, à quelque chose na kisi. Alobi kisi simbi. Tant ba pese babili ya kokende mbalo bozwa rendez-vous na mobali wana boka babiloko na se sala bikila kila oyo. Bande ko kisi simbi. Mobali wana komisa bi yo ebi ozo ni moke poto poane. Oyebi ke ngasi na tindi mwasi na mwana poto. Ko ndenge eza wana yeba ka yaka na epete. Parce que moi son pétant maquillé à kepe na zemi ya mwana mibale. Alobi yaka na epete donc parce que moi na classe, moi na biso na ta comme na 6 ans, donc ayaka kana ba congé. Donc moyen moi si andaku aya ko surprendre mobali ne ezate parce que mobali ayebi ni na koya. Donc ye mama moi so na alongwe ke pa na bango ba voisin akomi na eskoyo na libala ya mwana mwasi ya bato. Akomi pe ko lana na mbeto afi wana bakomi na bango nongi mwasi na mobali. Bande ko mikolo bande ko biso basi au contraire azalaki kana 30 na ba wana soki ba 26 ba 27 ba 25 akoye pe kozo mobali ne pe ya ye moko mais eloko ka ezalaki ke nganga wana yebisaki eke okobota ndeni okite donc bano liboso yo kozwa bazemi fo ebima opesa nanu sacrifice parce que nazomona na famille na yo bato ya valeur penza ongana zwata ke nganga ezate donc nazwa kaka mabota na ona mwa bana mibale misato bazenge bima nanu tosala nanu sacrifice bande ko bo partager lisolo yo kepa nganga yo kanisi nganga kosenga yo mbongo akosenga yo bono nganga sengi na obana na yo mwasi wana azozwa pe bazemi kuna na mobali wana bazemi eza kobima mais mobali azokokipe mwasi na ye na poto bongo eza kokende mwasi pe akomo abandi luka mwa job na ye akomi pe kosinstalle na ye bandeko soki mwasi aye na vacances chaque vacances bakendaka na mwana soki mwasi aye mwana mwasi wana cholilo akimi azongi ne pa na bango soki ka mwana mwasi wana apesi mokongo ya aye kokota biloko na ye nyonso presque ezalaka na bango epa na bango ya yaka ne kaka wana kofanda na mobali kosala nyonso me bilapa ne mobali alobaki ekota na ndako te parce que on ne sait jamais bon mwana mwasi wana o mokolo libala ye aza congolaise aza na bandeko na ngola te donc akendaki mobali balingana ye siko aza na pe na bandeko na ngola te donc baza na bafamille oyo eza teke bakoya na ndako ya mobali baya kokuta bie mwasi moko boye azalaki pe na ye te azalaka pe na vie ya bakamaradi mpenza te donc mwasi bato na poto bandoyeba na ye loo te nzoka nde bafoto na ye ezalaka na ndako ya nganga biloko nyonso ezalaka na ndako ya nganga mwana mwasi wana oyo azalaki na Allemagne en tout cas ayebaki losambo alobi ndeko basoka bakengaka nazoba en tout cas mwana mwasi wana asambelaka makasi mpona but ezalaki esiko baboma ye baboma fille wana ya Allemagne wana alobi so akeka apanganga alobi asambelaka makasi mwana mwasi asambelaka makasi donc yo pesaka bana na yo l'essentiel yo zwaka libala donc soki azwi zemi ti zemi elongwani misato ezobima mwana mwasi mobali ndeko tazoba mama pardon soki boyinga na ozongela mwasi na nga yo bazemi kaka kobima tokobota te mpo soki toboti nde yo ozwi libala oyo ye kuna na suti na ngai ye mais sosi lota ozwi zemi ebimi ngai siko soki naboti no te naboyi mwasi na nga deja kuna boti efo kuna kende kuna cette fois-ci congé oya koya te nga fo nakende Allemagne naki otala bebe sikoyo yo ozozwa zemi ezobima ye moko ayebaki mpona nini azwaka zemi ebimaka eye kosala ke ye mpe alobisaka mobali na ye en tout cas nga nalingi kaka nakende na nga mpe na voyage nakeka na Allemagne sikoyo nganga nayebisi efo yo sikoyo okende mpe na Allemagne okoma nde kuna nde vraiment olukisa mwasi wana na skimo na meso boye mpona obwakela ye siko biloko na nzoto ntango kobwakela ye ntango yo kozonga koto oyo osala nini libala wana ekoma ya yo mwasi wana avant sikoyo babandoseli bademarche aya na Allemagne mpona ayaka koluka mbanda mobali wana mpe ya métier wana azalaki ne mpe mwasi mobali mpe ya mwa motu mpe donc azozoswa na ye mpe basi ye sikoyo azobaka bi toutefois mpe libala yango ekomi kaka ya bakisi abina akomi kaka kokanisa kokende toujours epanganga basacrifice banini
et puis moi c'est mobile yango pasani mobulu ere moko mpo koyoka ye azwi makangu kote boye na azwi makangu kote oyo donc abandeki ebandeki mpenza kosimba te ndeko na biso mpe na Allemagne kaka ndenge ezalaka atoyebanaka te azalaki mpe na mwa barelation ka ya mike mike bazoyebisa luka mobali no awa akóma na ye mobulu yo ndenge okende kondima décision ya ndenge wana meme baparent na ye mama na ye mama ne na baparent ne bazoba ondimaki likambo ya boye ndenge nini oke tika libala okevanda na poto yo moto poto kute bandoko olobela bino elolobela kutu mwana mwasi wana eloko te ye esko mobali moto azobetela fille abetelika lisolo abike baparent ya fille wana balobaka nde kutuke mpo na nini otinda mwana biso na poto elobela bino eloko te biloko boza na donc vi na bino na ngola eza ka lokola poto ya lobi te nga lingai ka bana na ngai awa na ngola baklasse ezalaka vraiment ya bien te alors na lingai mwana nga atanga na poto mais soki bongo yo mpe kende otenga na osala mbongo awa na ngola mwana mwasi wana siko abengaki badémarche esimbi akomi na Allemagne na bafoto ya fille wana ayebaki mpe fille wana bazalaki mpe deja kosolola na quartier abengi ye nga mpe badémarche na nga awa esimbi après soki 3 ans moninga azalaka nini na ngola ayaka kendeke abi yo badémarche no ewumeli oyo nini banda kala na banda na introduction na mopa mobali na nga badémarche no ewumeli abi te na frenaki yango mwa moke nzoka boye nzoka nde akomaki deja kolinga abakomaki deja balingana ede na mobali ya moninga alors esali bongo ke ye mwana mwasi wana bibo yaka nakoya na Allemagne oke nakoyamba yo oke ayambi moninga mwana quartier akomi na ndako na ye yezwa bakisi bwakela mwana mwasi wana abwakeli bakisi awumeli te apres kaka une semaine nganga yebisaki soki une semaine ekoki kovanda kuna te mpona badega ekobanda alobi na ye une semaine ekoki abi atukanga na kei naza na banini barelation na nga mosusu na kati ya Allemagne awa abengi barelation na ye ya bangolais alobi nga na kei nanga bia problème eza te bazalaki na bango mpe bakamarade makasi te bia l'essentiel na yambi yo tout problème eza te bandeko mwana mwasi ya bato na Allemagne na mwana na bebe na ye bwakela ye maladi mikusa mwana mwasi abandi kobeba nzoto ya basi ebandi kopasuka na se bamakwanza banini mwana mwasi mikusa azoba eloko nini esali nga après une semaine akepa badocteur na Allemagne bazotala biloko bazoyeba te babandela yango nini so babizono bapomadi oyo pakola soko apakoli alobi meme mwana na ye abadi okoma na ba 6 ans 7 azolela wita mama biloko nini abengi mobali na tala alobi nini okomi boye mwana mwasi naza siko moto apembe mpenza abandi kopepa alobi elongi ebandi kokangama nzoto ebandi kopepa na sapase ebandi kopasuka donc bakomi koloba no eza cancer ya peau bino bino baafricain bopakolaka bahydroquinone alobi napakolaka hydroquinone te azobisa docteur nga nazaka claire boye papa bana na nga aza semi meti yango mwana nga bimaka lokwa mondele napakolaka eloko moko te ka mafuta normal yaka na bamafuta opakolaka azopakola alakisi non moi lokola ayebaki priere bapara na ye mpe bandeka kosambela bandeko banzambe aza bandeko na nga ndenge totambolaka boye mutu moko aza na likolo oyo atalaka na se oyo azokomona bato ya mitema mabe ndenge nini baza kosala na bavi ya bato bamonaka nzambe amonaka yango soki otambolaka na bolingo ndeko mwasi wana azalaki na bolingo ye moko alobi nganga azoyebisa ye alobi tobwakeli ye bakisi me ndenge ezokendele mwana mwasi wana ayebi nzambe mwana mwasi wana akangama na Yesu mwana mwasi wana butu na moi asambelaka ka nzambe alola talelanga likambo oyo nayiba mobali ya mutu te nazwa mobali ya bato na kisi te nakanga nasala mutu mabe te nakumisaka yo napesaka baoffrande na nga nasalaka oyo nyonso nasalaka papa talelanga likambo oyo zala justice ya vie na ngai papa mona oyo nyonso asali nga mabe maladi oyo ezongela ye oyo eza maladi ya badocteur te
bandeko soki okei ka na hôpital balobi ozobela mais yo malade ezomonana te yebaki eza maladie normale te yeba eza maladie ya bandoki parce que soki eza maladie normale oyo ezaki eta mosu ozolia sucre ebele okomi na diabete obi ozwi cancer moko boye obi obotama na malformation na nzoto oyebaka te eye kobima na kimokolo bamaladi mosusu eza nango maladie génétique bamaladi normale bamaladi héréditaire wana docteur akomona mais soki okei ka na maladi moko boye bazomona te yo ozoka kaka neti ozozika ndeko mwasi azoka kaka neti moto na motema amela bakomi komela na baglaçon asala boye moto soki obali omona kaka babiloko ya bongo yebaka eza problème mwana mwasi azobeta lisolo ye azoyeba baefe nyonso tu oyo ndeko mwasi azoyekwa na nzoto na ye parce que bazoswa na nganga abisiko ndenge aza boye aza na problème boye aza boye badokter ko baomona maladi te tokontinue ka basacrifice tosala kaka boye akokufa bandeko koma yo kokoboma moninga mpo nozwa libala ekotikala na mokili mais ame na yo ekokende na jugement libala eza bisengo boko ya mokuse mobali oyo ozowela oyebi soki akokufa na age nini okoki ozwa ye mpe lelo après 20 ans après 10 ans après 5 ans akei okotikala na nini ndeko mwasi okoganye nini koya kobebisa milimo ya bato baoyo basambelaka bamosusu babotama donc abotama mwana nzambe bandeko ntango mosusu tolobaka yesu akoya akozonga ntango mosusu azali ka parmi biso ntango mosusu azali nzambe aza na baoyo ayeba bakitaka abotama mwana nzambe oyo alobi ne touche pas mes oins alobi ke mwana wana aza ya ngai lokola badavid ata asali na ye soki nini me nzambe alobi na pona ye lokola baisraélien nde toyokaka balobi baza peuple à part alors ndeko nanga kosala moninga mabe te bandeko nakomi nanga koshite bandeko nanga ndeko mwasi na bapriere nganga yebisa lobi en tout cas mwana mwasi wana aza intouchable ndenge tozoloba sikoke biloko nyonso tosalaki ezozongela yo moko abi mama nakomi kolela ngalobi bongo ntango nganga yebisi yo bongo yo kokelungelo na nzambe te alobi mama nabotama na famille ya priere te nayebi nanga makambo ya bapriere wana te nayebi kutu te ndenge nini babandaka koloba ta amene oyo basambelaka ndenge abi nayebi te ndo nakomi kaka komitungisama nakosala ndenge nini nakosuka wapi bandeko nanga bino boyebi toza na se ya sule baoba moko poati esalaka elengi moko boye yaya atomela na biso yaya bandeko abino sandene abandi kolela amona kaka ye moko abandi koyoka makolo pasi alobi makolo pasi misisa makolo pasi ami aboti te nde naoyebisa bino lelo abota te banzemi misato ekenda ofele libala yango mpe azwi yango te sikoyo mwana mwasi wana bazalaki toujours kosolola malgré akende na ville mosusu mokomosu abengi ye abi camarade nga na bela maladi esala ngai epuis en tout cas libala wana natika yango mwana mwasi wana atikaki libala wana abi nabenga mobali na ngai na bazo abala na ye asala vie na ye ngai en tout cas nazonga sur libala wana te parce que en tout cas nasambeli bapriere balobi ke maladi oyo babwakeli ngango na bambanda mais bayebisaki ye mbanda yango te nani donc moto azosolola na ye taka moto azokende kokonfie nzoka kaka ye wana moto aye kotia yo maladi na kati ya ndako abila dano aza abenganga naketala ye mwana mwasi bato abebi mwana mwasi apemba akomi rouge mawa kutu baassistance sociale en attendant ndenge azokobela bongo bazwi na bana parce que azokoka soki kozwa bana te ayakaka batali bana bakepa assistance sociale alobi amonaka mokolo moko boye kamarade nabengi ye alamukaka na ntongo boye maladi nyonso ke abi camarade na comprendre te
donc neti balatisaki ka eloko moko boye eza ko balatisaki yo mayo obi balati yo ensemble moko boye ya jogging bala moko boye elongwe na nzoto okomi mpe ndenge mosusu mwana mwasi wana mwaka alamuka na ntongo bakwanza ye bapasi ye biloko tu ekenda esila na miniti akoma bien akepa médecin azoloba osali ndingini ozalaki kaka ya pas une semaine mais alobi nga mpe nazocomprendre te badocteur allemagne bakomprena te ye mpe akomprena mpe te mais alobaka ke akozongela mobali na ye te aboya na ye kozongela mobali wana abi mobali oyo nakozongela te parce que bakisi oyo ewuti na bambanda oyo ye azwila ngai donc nalingi kokufa te nabokola bana na nga mibale donc mama ya biso aza na allemagne kuna azobokola bana na ye yesu kofi wana amwaka makolo elembi ebandi kokonda akoti hôpital bakomi koloba o soki nini o soki rhumatisme o soki bakombo ebele donc nganga alobi ngai etali ngai te nabengaki yo te yo kotikela ngai mwana bato oyo bazalaka intouchable yango yo moto olinga kokende mpa nganga ntango ozokende kuna kopesa bato yebaka nani oyo basimbaka te yo moto ozoloba o non nakolukela yo guerre olingi guerre bamosusu bazaka ya komona nazolukela yo guerre bamosusu balukelaka bango guerre te kokaza te ke yo moto ozoluka guerre nde yo wana okoganye te parce que oyebi ke eza guerre moninga mpa kose prépare na basoda na ye yo mpa koprépare na basoda na yo telaka siko basoda ya nzambe na basoda oyo yoke kozwa ya kindoki ya nani akoganye nzambe aganyaka kaka bandeko na nga tokumisaka nzambe na eloko nyonso na circonstance nyonso ata lelo bazwa yo libala na yo pesango na nzambe libala eza biloko elekaka ata moto azwi yo libala lelo mobali mpa kokufa onga mpe mwasi na nga babotola ye mpa master koyoka motema apasi te yaka na sule baoba na live together ozwa mwasi mosusu tika mwasi wana babotola oyebi te soki akovivre combien d'année oyokaka lobilobi ke mwasi anga akufa na ye oli otikala na ole mosusu veve sundolela ye tika kende soki omoni eloko ozaki nango ekei bandeko na ngai koregrete te ntango mosusu ezalaki eloko na yo te parce que nzambe alobi na eloko nyonso to rendre ye grâce aliko soki ezalaki ya yo nzambe mpenza ebike libala wana eza ya yo akolingi ekende mpo na nini eske oza kuna besoin bapriere Adam na Eve basalaki bapriere wapi mpona bavanda na libala na bango bawumela basala kutu ba 900 ans oyo biso kutu okoka te priere nini basalaka Anne oyo abotela biso nani Moïse pardon Anne oyo abota Samuel boyoki ke abalaka nasalaka priere ya libala te asalaka priere mpona abota nde mwana azangaka nde mabota Rebeka ntango bake kobala ye asalaka priere te azokende na ye kaka na cruche ake kotoka na ye mai nazwaka libala tokosi bandeko nanga bongo yo poko ozoka susi tala ndeko mwasi soki avandaki na ye azela libala na ye alinga akoma lelo okoka epi nganga yebisi ye en tout cas bakoko awa na ngola balobi ke okotambolaka lisusu te parce que opesaki biso moto oyo impossible bapesi ye punition donc aza wana aza conscient badocteur balandelaka ye ti lelo bapesaki batonga donc akoma na chaise roulante abi mama nakoma na yekola ndenge nini basalaka boye moto obotami ozoyekola komema chaise wana ntango okomi na ba 31 ans ba 30 ans tala likambo keluka sikoyo oganye nini aza na Allemagne asalaka te abota liso akobota te balobi basenti kota libumu oyo nyonso to ekoma paralysé donc asantaka makolo te okozwa meme bokati ye akosentir na ye te bandeko sikoyo azwi nini me ndeko mwasi wana
aza na ye bien na bana na ye mibale nzambe pa kopambola ye abali na ye lisusu nzambe pa kopambola ye azongani mpe na papa bana na ye parceke ezalaki libala wana ezalaki envoûtement moto ekotaki na kati mais yo sikoyo moto osalaki makambo wana omoni baresultat yango bandeko na ngai la danoise mama leki na bino likambo na ye na ye bino lelo yango wana vraiment botikala malamu bisika bizwi bino natikeli bino baclavier botya bacommentaire bopartage likambo bandeko na nga boeskize nga bopartage yango bopartageaka masolo oyo ekende ekomela motu moko boye alingaka asala mabe motu mosusu boye alingaka asala mabe azwa libala bato te mosusu motu mosusu alinga asala mabe mpo namoni moninga atekaka na ye bien abwakela ye kaka maladi amoni kaka moninga aza na poste na ye atiela ye kaka poison tala lelo ndenge na mboka na biso tokomi kaka poison tozoyeba lisusu te te moto akufi na poison parce que biso bakongole tokokaka likambo te soki kaka mokwana na quartier na bino bato bakomi kaka bajeune fille bazobala yo obali te motema bandenge nyonso bakomi kobala ngai no zela ngonga na yo omoni bato mosusu nyonso to bakomi kaka baye mikolo ba nyonso bazozwa diplôme d'état yo wana mpe olingi kaka nzoka nde mayele na yo ezalaki te kozwa diplôme d'état te mosusu mayele no ezalaki kaka okesala nomo infirmière osala nomo eloko boye suka place ozali kolanda bawana te mikolo oyo bato nyonso to bakomi kaka boye bazwi mwa kamera na bango batie liboso balobi boye na boye yo mpo ozwi kamera otie liboso ntango bomonake bazotalo te okomi jalouse olobi basalaka ndenge nini obandi kocreye na olingi so kolanda te basala banga na moni bato mosusu nakota live nasala boye te bandeko landa annonce mpo nakota live ezalaki demande na bino soki na nga moko tili ome nakota live te boyebi yango nde bolobaki alors nalingi bozala ebele bokotaka ebele na live mpo na kokota sikoyo na live il faut osabone na site nanga ofina cloche de notification soki la danoise akoti mbala moko elakisi oke la danoise aza na live yo wana mpe onyati kaka point okoti omoni la danoise na live ekozala bien mais so naosala live nazomona bino te mais so nasali redivise bozokota ebele naoya na live mpona nini mais eza demande na bino nyonso bosengelanga yango nasalaka wana mama leki na bino la danoise bakala mingi te nazozela bapele na bino nyonso oyo boza na solitude bobima na kati ya solitude bozwa mibali na yo moko awa ezali mwasi moko mobali moko donc benga la danoise ozwa mobali na yo naza na mibali ebele na kati ya belgique naza na mibali na kati ya france naza na mibali alors yo benga kaka so yo mpo obengaki ngo lobi la danoise alobaka aza na mibali aza na basi nga azobenganga te revoir bacritère na yo soki opesa nga bacritère ya makasi oyo nga nalingi nabala kaka mobali na nga fo azala ndundu bamosusu oyo mobali fo azala kaka meti oyo mobali na ngai ifo azala boye bacritère mama soki oza na bacritère anormal oye lelo ozwi mpe mobali kaka lelo batémoignage ezali bato bakotémoigne bino moko boyebi la danoise nalingaka vraiment te komilakisa te mais batémoignage ezali alors botikala malamu wana mama leki na bino love bakala mingi te tokutani gros bisous bye bye.